congodialogue.com. 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 De cette belle voiture d'ambiance cocktail acoustique avec moi votre servante la bellissime de la presse congolaise Bibi Kapinga. Aujourd'hui encore pour votre plaisir nous allons recevoir un artiste musicien Polingara Mingi Alobarabien. Alors il est déjà sur ce plateau, lui on l'appelle Question Mark. Alors je vous laisse le temps de le découvrir et je lui dis déjà bonsoir. Bonsoir Bibi Kapinga. Bah moni, c'est ça bonjour. Bazabi, Bambote, na combo les padres et patrons. Mais nga mingi mingi na kina linga mingo bandanga na bon retour, c'est ça qui crée la différence et mutaya qui na mutu azalaka. Donc tout est libanda. Mais écoutez sur le ma be sous les al sous mon retiré. Comprenez c'est Marc Aouz moni on a linga qui na robanda mbalamoko na cocktail acoustique. Donc nous bandika obese que photo banda mbalamoko pe na question. Mais entre-temps dans le salon de présentation il y a ces grands messieurs maître Oban Abedi. Donc dans ce plateau en même temps maître avocat, en même temps chanteur. Non, vous voulez mettre Gilot. Mettre comment sonner là, non, moutoua Robert Amay. Oui, va mettre tailleur, va quitter en plein, donc d'habiter. Comment ça va mettre, toi là mettre les bandes dans la route devient n'importe quoi. Donc il y a maître avocat, en même temps chanteur. Donc, dans le cas de cocktail acoustique, ça aura plaisir dans les téléspectateurs au bord de donc pour cocktail acoustique, c'est cocktail acoustique, voiture d'ambiance. Donc, c'est un featuring naie, na mutu moko azangi, région empêchement. Donc, lelo mutazui place naie na kata plateau oyo avec l'autorisation de vous bien sûr, votre autorisation. Bah téléspectateurs bon mon angé mutu rejoindre place en mutu na lelo na sens nini. Na sens qui elo onora oyo zaliko. On a place na tsavu na tina na misapi. Donc merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Alors il dit bonjour aux téléspectateurs. Ouais, bonjour à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs de RTGA et surtout à tous les étudiants de l'université chrétienne Cardinal Maloula. Sans oublier mon vieux Charlie Mbochana. Merci beaucoup. Alors Marc Aouz qui s'y a cocktail acoustique et a deux cartes oyo. Na deux cartes on a des questions na yo bombami et na olinga na kati ya ba question na vente au quota. Tout ça donne plaisir na ba téléspectateurs au nyo so bazola na biso. Et là déjà j'ai dit merci à mes chefs. Donc na moni déjà ba konzi na ya likolo na bandi na le PDG Pius Mwabilou, notre honorable, notre papa, et pourquoi pas madame Christelle Mwabilou, ceux qui na ye na moni cordon Gilles Kidina et chef nanga 33 Chitenge, coaching toujours na Ngarabongo et na kina kota régie na moni ben jouer à la réalisation, pourquoi pas mon petit aussi azara toujours on a Omo Forti Selika il y a Salaragnon sur Mister Google. Nanga tout ça non plaisir na ba téléspectateurs nya sur wala na biso. Quand ça cocktail acoustique, ils aura beaucoup plus ambiance si on te bingarango la belle voiture d'ambiance. Alors dans cette belle voiture d'ambiance, le rôle là ça fait 1 an depuis le vieux Atika biso na invité ceux qui ça la mabe de l'homme sapino ndongo pesa biso mais robeta mingi bason il y a les padres ratés pour ouais ça va faire les padres depuis va vers monter ils ont vraiment trop bête musique il y a orchestre nuance musique à référence. Voilà pourquoi on a poni peto banana titre et y a papa oui la référence na momo ya Motema zamando kitema eko beta tango ya likamo eko beta katango nyoso kalala na ye bakite lelo likambo likwelinga toto mobimbe sundoli pasi nyoso na motema mama izebonga na leli zaira mokalanga moko ebosaninga lokola kasa oyesi ekweya na nzete pasi na ngai eza se mobesu nanemyesheswa baloba ye balalanga komi découvert mawa
bolingo esami na référence boulevard epai ya Sharufa ye soki nakomi kuna epai tobandaka ngai na ye eloko ya lamour endima nyongo te mwana mama motema nanga azokisi etikali nango OTT le padre balidara matika basala bamesana koti ya zelo na loso mopepe ekosuka na libanda elikya na ngai ya bolingo esuki awa na maboko mayo ye mama Ye mama ye mama. Voilà, c'est l'ambiance de cocktail acoustique, la belle voiture d'ambiance. J'espère que Nzemboro et ça lui plaisir. Na le vieux mable en Allemagne, vieux mable moté ma maman Tumba, petite Noé. Na katia cocktail acoustique, nazo kumba na grande vitesse, mais tout ça l'accidenté. Point na ora mukia. Na katia featuring. T'es ça n'a bien. Tant au moins mettre avocat. Azo pour la nchouaka nous le bague la musique et ça. C'est très C'est pour universel. donc et ça universel. Pour monter ça la chanteur tant que dans l'église bon la mouina tant église. Ozo yemba déjà. Et ça là mo mutu to yemba. Muta kufele azo yemba zo lela mutu na chant donc chant yango mo balobaka nyo se roleka. Na ba mettre avocat ko sambi se roleka mais tant ba yi Angelo Roya. Biso mutu Roya mandanda yango mo Roya mais cop mo tigala yango. Ni ki ministre ni ninyo. Cop o tigala mo. Donc loko la ya adhéré déjà donc tant que on a ma forêt aussi là. Esaï qui tout bubaroleka. Ba roleka. Donc lisango mutu Roya ma grand prêtre Yesu tant Royaka. Nous les gars. Ça va misser ba kota. Regardez la louange brise les chaînes. Eh. Kasi on bon ko ça va miri. Ce soit ba carte on a mis. Mais oui. Marc Aouz Aza a se présenter dans les téléspectateurs au Nyon sur Batali Karalelo. On va tenir lelo. Donc Marc Aouz repose en couleur na katia carte wana. Ouais. Ngana Couleur question. orange, la moune couleur noire. Oponi ka carte moko ngana poser question. Son a poni noir ba boulenga o muta fibo. Son est noir muta mazembe. Ah. Borowa dono mais la fanta trop na pour moi. La boy pibi. Orange. Orange. Marc Aouz. Ça fait un moment bazo ko comprendre les sous-sous. Poste na yote na katia. Orchestre ya Jésus de Nuance. Alors, les téléspectateurs au Nuance bazo landa biso bazana a besoin ba joie présentation na yo. Donc on peut sa biso poste na yo vraiment dans la carte organigramme, il y a orchestre il y a Jésus de Nuance, to joie poste na yo ezalaka nini. Soki ezalaka moko oyebisi biso pe moko ngo otangeli biso ngo na kombo na. Mais attention. Donc basambisa biso état civil la ezanini. Yango wana obezolo ba mususu. Babilo mo abongo. Bilo abongo. Donc Marc Aouz ala mwana lowa bana tuba botama sala 9 mois na livre maman. Azala jamais prématuré donc à cause ça va orchestre. Ah bon quand orchestre, nena bana bana muta utali maman. La carte orchestre. Là on parle de la musique. Donc la carte orchestre Marc Aouz Aza tout d'abord directeur artistique. Hein? Aza siko Aza à part qu'il directeur artistique, Aza guitariste c'est mon polyvalent au sein du groupe. Tu sentir en haut déjà. On a 3 BD. Deux. Directeur artistique, des siko to kota 3e. Naza Suko chargé 3e Suko Naza Suko chargé aux affaires Al-Qaïda. Donc mission mort impossible. Donc là le commando de guerre mort mission mort ya Bagdad ya Syrie. Les akutu ya guerre ya mikete do monde ya guerre au monde rapina ya Afghanistan. C'est-à-dire et lui go lobage non oyo bisanga bishana ba parler et lui go lobage non mambo le ya biso ya musique. Et qui n'a rien bien, tout ça là, nous sommes bien, c'est comme notre République démocratique du Congo. Tous les pays moraux, tous les hospitaliers. Chef, il y a groupe artistique, au dirigeaka, côté musique, Al-Qaïda. Al-Qaïda, et ça, il y a un expliqué bien. La RDC, et ça, mboka moro et yambara ba paya gitoko.
lokola to yamba ba pa ya kitoko ni koloba teke non to zo ministère to intérieur to boma yango lokola to yamba ba bien bo so ba tout moli bini bo benga nani pour l'intervention à récupérer territoire occupé par si je comprends bien yom to ma répondre automatiquement wana siko na bono mema ona ndenge ya kala ya stupidité ba sei ba no benga mère malou mère premier ba wa ba sera kala c'est ba no benga mère malou mère premier tukokuta na yo mo na critique kulu tumoka yema tukokuta malou mère premier donc bien musique kala no qui peut être première ou benini premier et kei na ngobe mère malou père son nom donc tu vas penser au musu sikoyo musique comme na batumoro ba na tête bien faite donc tant ozoya ba excellence bazo la monde ben honorable le rôle patron plus mobile à 8 ans peine retard là oh celui-là il fait la différence. Mais Gamoro Kara Constant Moro na sali depuis un moment Marc Aouzi vraiment Amélie Sankara na bukati na ye. Non nga utangela. C'est-à-dire au commis hein peut-être dans le barabo Sankara ça ba référence moko to pesa par rapport à comment comment quoi agir automatiquement dans la guerre na ba polémique. Nga ande dans ça boye. Non, je cherche la personne de Freddy Makola que j'ai connu au début. Oui, là il faut les chercher dans sa maison et non pas ici. Mais dans l'orchestre, au départ... Et le roi ministre sport sera légué à Robert, jamais Marambo Tali ministère tant moussou ya culture. Ah, il faut le bas sport on va balé dans les gaboyé, balé dans ça la boue. Na bonne violer territoire. Bouti Kenya. Et le roni ya sika boye nango. Bon, et le sika. Kenya le qui toko. D'ailleurs, toujours qu'il nous a trop battu tout n'a pas question billet. Pourquoi toujours qu'il nous a tout répondre bon? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'amis, il y a fait là-bas, besoin d'amis et belé à faire et tout là. Voilà pourquoi besoin qu'il de temps en temps et bah image peut toujours monater, les autres les là puis les lots vraiment dans un pour ça image. Et prochainement, secrétaire Abisso, c'est je m'habille à la Congolo à c'est l'exclusivité dans la cocktail acoustique Kenya parce que beaucoup normalement c'est que bon retour beaucoup donc les lots peine fait que ça là fraîchement il y a cocktail acoustique. Dans la prochaine émission tout ça là toujours rattraper retard mais moi j'ai allé il fallait les gars la bonne ndenge za la kaka donc tout Kenya ndenge za na ndeto kenda gana ba mi na biso ba kuna te un producteur azani mwana kazi na biso téléspectateur ne ba ah oh balo les ont dit bon yo on répond des ballons donc ndenge za boye ba producteur wana moko ta za tata moi si à l'époque parce qu'après kuna Kenya bozo kenangola après Moscou sigo baza pe ba producteur moko ti moi sigo yo mo pese na réponse sauver na merci vraiment donc bato ba bengi sabiso maka us la kata cocktail acoustique c'est beaucoup plus l'ambiance et non lingana là si c'est réponse question tu na réponse ndenge za keno to kindagi producteur mutabeng sabiso to beti bato pour trop parce que tozo kotisa gain ba producteur ba tata mo sabiso te ba camarade biso te tanga bimise loro na ye azo zela pe ba gain na ye donc loro biso toza actuel bato vraiment on a minute sur ba na chanson na ba actuel les obeta loro ba chila muina les obeta makasi tout ça les ba featuring ebele ba ekelebe na ba di Martin sa nigérian wana o to benga ba nigérien nigérian wana nigérian bazali nigérien ba nigérien ba wa da Niger biso bah voilà bah t'as Nigérien ouais il y en a bah différence ça là on tanga na ba école mo bato ba fana na classe comment on a moins différence ya wana ngana zo jouer la tête ya l'acoustique tozara beaucoup plus d'ambiance le quoi to yambi musala no za kita moi mususu maître au cas musala au Canada elle est pas de pour ça la plaisir na ba téléspectateurs nyo so bola na biso alors cette fois-ci né na lobara toujours que la casse musique au bozo retrouver à son il y a ba papa il y a ba maman na biso akala na bana na biso ya lelo la casse bana na biso ya lelo né na tchela no son na tongo kana ninga pongi na miso bolingo elalisaki na libanda nyonso po balobaki na ye mabe mingi na kombolanga naza innocent nakomi omona pasi mpona nini okotala te mara ya moninga oyo azali muteba bayangananga na mayele kasi soki bolingo ekotrouble ya ngai mora Freddy Makola Afrika eza monene yango ekobukanga bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga chere
soki obebisinga na bebe obongisi na bongi eza l'avantage na ngai na yo Adolphe Muteba motema nanga epa na yo nasala lisusu nini makanisi esilinga na bongo banguna batei yo nini obosana masoto nakanaki ngai na yo Charlie Moshana Chilamina bakonanaka moto boye te na baloba bakiza te pesa ya tatango se défendre kokoma sola pourquoi bazoboya ngai situation nazwaki jugement par défaut mabe Chantal Etumba Plaidoirie Prodomo nazopele Prodomo mpona boyiba voka basamelanga likambo ya enti na incompétence ya bazuzi ya balabala na souleve juridiction incompétente Afrique eza monene shana ekokanga na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema nanga jere soki obebisinga na bebe obongisi na bongi eza l'avantage ya ngai na yo Narcisse Konde bien suri ya monanga ezaki lokola mwana bebe babotisika oyaya tinamwina. Voilà la place la plus attendue. Oyebisanga soki bolingo esili ye nazonga na maboko baboti banga ye mwana moto asali eloko te oza yo tayata nsima te nasila esala bilelo nasila mesala basha aosi mokana kolelisa ngai sanga nyonso elingi motema na yo elela fwenge tala nsima zonga moto. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Freddy Makola. Alingambili beaucoup Freddy Makola. Wana kombo ndaku omoni bakombo mosusu omoni lebima baloba biloko ebeli te na nzungu vraiment de temps en temps ceux qui n'amoni comme on a DJ Pablo Ngwasuma papa na les suprêmes DJ Pablo le Bogar DJ na basilique wana donc bato pena basala plaisir na bibi kapinga so lobi butu moko boya tane la libanda aura vraiment sentiment. Mais c'est pas vraiment makasi yo mo soir Romeo kabona kata cocktail bomioki bolobani injustice ça te injustice ça te donc tout le monde bena batu nanda ko balinga ba émission en genre boy toujours sur la kitoko toujours de cortiquer kitoko ba mo bena mettre avocat zo yemba na note note ba musicien ba zo salela ngo ba zo bima ka libanda na pese ba félicitations bele mettre avocat dans une défi na mettre qui matin d'avocat de Barabas Ben Juliet azo boire pas mettre avocat azo yemba quand toi tu t'es azo ningisa moto nous on fait la ngora na ba télévision étrangère donc nengo cotisation ngo boy vraiment et ça libiso bien inutile muta somba décoder les sous pour diloro ba na somba la décoder yo zo là-bas. Merci na ba chef nanga pour vraiment ça conception maison et maison linga ke sala maramba boy pour na ba téléspectateurs bas appareil tala RTGA Miekin chaîne un monde donc cette fois-ci tu okene na nzembo mususu ma voto okene na nzembo na ngena poser na une question moko opona carte moi vite fait ozo question na yo carte cette fois-ci au bangi noir te le roi ba Al-Qaïda donc noir déjà ma question na weke na roi ba Al-Qaïda ba noir yo gaga o gege makauze bakodo mikolo yo te so ponite. On noir na suis déjà. Mikolo yo Marc Aouzi tomoni jugement beti featuring mopé fait rigoler sala ki akende ko ipolé ndeko na biso sele yo azolanda ngai depuis
poto ebetaki mpe ebetaki après jugement eyeka ndenge esalaka feke okola azala soki abe abetela motu oyo ere obeta ya motu wana kuna motu wana alongwe mbala moko bobosani manix ayaki kaka boye tobosani toyebi te motu nya obomba alobi mais question eza wana te question eza ere sikoyo oyoki jugement en dehors ya jugement oyo mpe quand même eza banze mosusu ezobeta banze moni eti nini moni bobimisanga mabe pamba neti nze monini ebeta tout ça quand même égoïste loba ta mosusu bachanson moko boye ya nostalgie nzembo oseli bafere bazalaka ezobe ebetaka mpe ere mo omonaka mpe batsaka bale temps passé bagénérique mpe beti neti bino na les boss déjà dansa baboss na Kofi Olomide déjà oyibaki eloko ya bato biso générique wana te mais tolobela biso ata baru biso neti oza wana tobeta toyobela générique tolobela bawelaka eloko te dansa baboss tolobeli dansa baboss so siko tobine tosala calcul dans sa boss na bino na ya Kofi yana na ebeta wana otuna bato baotana pane c'est bon ba battu na omoni biso ne toza boyo originalité tolobaki koloba ya générique na bango na eloko eso ke eloko nga jour wana na lena butu na resi mabele lisa la mugi aseku nze mone ezobeta na fungula TV na mone longi mususu honoré te ko honoré te olanda kondo wana te alelaka kuluta bato wana ozotanga bayiba kri na ye asomba tukutuku ye moko alobaki bayibi bafutaka mowo yalela siko bayiba nzema mobima ndenge wana eza nayebi te bato si babanga bakoyi te zala na problème na biso bato mokili ofunda makala 3 jours na bime mutu akufa ofunde ya trois sozo carton so eza moko eza dansa baboss eza manix eza chilamwina ilongo ezobeta bavoisin baoyokana te mo te bazovoyage te bokese tu baza biso toyaki totiki bango tozokende totika suba wana eza intérieur ya pays toloba extérieur du pays wana yo bino bato ya français oyebi différence intérieur na extérieur nga azobeta masolo extérieur wana ya kulutu na nga piano na pese moto nalingaka siko mingi na banzembo ya kala tosala plaisir na bato nyonso bolanda biso kala so toyoki yango après tozonga faut pensera déjà après chez Papa Hervé hein et après c'est-à-dire rien lo badi non ya pour bino ba journaliste beaucoup ba prophète moko boye le prophète c'est ba tu lobby et après on yo mo bosangi et après nani to kanzembo yo nga sona man yo simba kita lelo na ngai na obema mto salo na plateau oyo car ba téléspectateurs de baïdia net chéri toké ngala oyemba na nteme kana no lo bara boye yo mama ozo ko se retrouver na kati ya santé pam 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 ah oba papa asilisa se maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama aye mama o mama kula tukusa mona libala mama yeye tovandinga na papa mama babruyare eleki mama yeye papa na ngai ya biso papa na biso naso mama yeye o papa bolingo yanga na papa akoloba mama na kiparia basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe aye mama o mama ayo mama o mama papa asilikaka te mama utazwa ngai mama yeye kimia na libala mama libala se boyokani mama yeye o papa bolingo yanga na papa bakoloba mama na kiparia basilisa se maloba ezali etinda ya nzambe ayo mama o mama ayo mama o mama papa soki auti mosala mama akomi na ndako mama yeye asengi mai ya komela apesi mai ya komela telefone eleli RTGA abengi telefone eleli salon mesere babengi telefone eleli makauze abengi
poto babeleli mama mama yeye oh papa. Merci beaucoup. Voilà la belle ambiance parce que la musique est universelle. Naebi ke mutuna créé à rapiste nae liboso ya miroir Razobi na le rôle à la bellissime de la presse, n'est-ce pas, le chef 33 Chitenge. Pourquoi pas nayo écoute-toi là Tony Coco, mon grand frère propre. Alors Ernan Lobano, est-ce que vous pensez déjà na et après faire rigolo parce que tout à l'heure on avait un point de presse il y a jeune mon roi yo. On va découvrir ensemble nayo. Benj Louis le ce casa de cœur nangai donc trotia extrait kraya. Point de presse il y a jeune artiste wana Azaki na poto actuellement à Kinshasa et puis basé déjà maramener. Ce que ça Nathalie Moulaï na Nathalie na Marc House non moi que ma peu déjà ce qu'on a HP Marc House Rosa moi mon colo mais moi on a c'est l'orchestre Marc House au Tskalarana Al-Qaïda lobby et après faire qui est derrière toi et après tout le monde a la réalité il y a bateau balongwaka mutu nyonso pete etango maka place ya leader musu nzamba tsaye toile ne na sima mutu erreur au mingi bino bata président musu tindikaka omoni ne wa tindikaka pe na moi na bibika bika mo solo ko alelo bibana nga ba bola sawa misabi bazola ta ba pantalon otoboka bazolega etamo papa na banga beta ba zenit atamola na ba grosse faille ba merci tala bana non ce n'est pas dit tout ça bon toxique ba bat Freddy Makola, c'est oui. pas du tout ça. Bah moi c'est belé, bah on s'emporter les logos, c'est trop dangereux. Et puis succès ça me monter. Bah te belé musu tam su ba rachi moi succès, mon tali vie na zo mené. Ozo mona mutalo foutre la sur les 20 c'est kokia bandi ko lela ba téléphone. Yena new, eza bien dit. Net Robin Mundi Bouya tanga ma kaza ne leader. Robin Mundi par exemple. Fabrigas, ba tanga même ça ba leader. Non, non, Nzambe to na sala classement batu ba kozala ba leader. Non, non, lo barara na zo talo nga na mona ba réalité na musika. Ngate mona classera bango. Benj Louis. Nzambe apesa mo de toi na libu mama na o kozala Joseph, o kozala Yuda oteka mutu. Donc Pierre. Toyuda. Obi? Yosko Pierre to you. Moni yo pesa musano ete mo chika mo ya. O pesa basala Nzambe ba étudier mo. Mo pesa ça aussi to so tonto landa extrait à point de presse au d'autres participer na Tony Coco ba Karine Mokondi na bato nyonso bazala qui wana vraiment et ça bien et ça plaisir et puis ensuite on se retrouve tout juste après. Et là on nyonso tezara na temps nango. To be ngata na yeba ki yo o bando voyager mingi bando ki ne ba amono c'est qui o bando ki mingi ba Maya Pembe ngana yebi o image ya Maya Pembe mais lelo se présenter RTGA. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis moi la maïle aza oyote a révisera un jour avant interrogation ou avant examen aza oya révisera jour ya zuku les azo révisé mon silence ezali silence c'était un moment de travail j'étais en train de travailler au moment peut-être pendant nous qui album tant on album ne ou comprendre peut-être c'est pour ça tant on c'est l'inattendu non le on a tina parce que au yo kanze moment eza et outil na odemba et qui na rap tant on ba rap peneza Nicolo yo ne to yo gango nde ba taiga ba betara na ba no nyo story des États-Unis ba betara après longo na izoni su na odemba. Maintenant, le problème est à il y a ça les mabons, le problème est qu'il y a pas on a pu déranger battu dans ma duité. Il faut que ça soit maintenant de l'inattendu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, moi je pense que les années et puis pendant le moment où il y a aucun débat, il y a vieux. Pour les missions, on est un peu clair. Au moni, moi quand on a besoin de vivre en esprit, moi on a besoin de mon qui est là au fanfan à l'obaki. Au moni question à Tony, a dit que est-ce que Toboyi que tant un an après Facebook au moni ma peine à Congo izani nga avant tant on a bandi ko sala album ngai j'avais aussi contacté. Voilà les amis de Cocktail Acoustique, nous sommes presque à la fin de cette émission. Donc là vous venez de suivre Christian Schengen, Christian Schengen, donc on a un concert déjà le 30 avril Oyo na la vie. Donc, dans la vie là,
la villa en face il y a cimetière il y a Gombe na boulevard Wana donc le 30 babi Kapinga Batoni Koko donc ba star union sur kotala na TV Barozalana pour nous soutenir jeune artiste Wana et la compagnie toujours il y a Yann Mambo le manager 1000 couleurs donc plus de couleurs voilà donc comme il a sous comme Marcaus et non linga ou lancer message à la téléspectateur on y a sur bambote na téléspectateur on y a sur on a besoin de siko déjà on peut s'emboter na Clarisse Mafuta depuis Suisse future mariée copine nanga et là qui vraiment il y a Christian Vemba ya nanga imotema ya maman Chantal Vemba na Suisse wana donc bobi sa vie capitale ya yango donc on a plus na peu ça information orchestre. Donc on a rappelé que non, tout est Nairobi, Mboka Général Défense. Il y a patron Blanchard Londolé, toujours encore et toujours, force et Zakar. Et puis Mboka, il y a les boss, Francis Louis, donc au Tali, pour Batumini, Toyem, Barabilong, Kokanarate, Naba Sixa, Bakombona, ah, Nana Boyem Barani, yo, si qu'on soit au Tali, boss Francis Louis, à Kokani, na Kombona, Yena Makambona, na PC Bambote. Concert et les gars bien tous on dit tokendaki pour na deux productions to betaki vendredi dimanche to bete na province na bango na Mombasa tous ici concert et puis voilà tous avion tous on dit côté rapide pour toujours kende donc les 30 tous on a tout autour il y a piscine Alvala de Banangola les 30 il y a moins au tous en OK ouais donc les 30 avril oyo tous vraiment na tout autour à piscine Alvala il y a l'hôtel du fleuve il y a Angola siko tout autour à piscine concert VIP signé Adolphe Chilamwena. Donc patron de Chilamouina, toujours et on a toujours bêta après la Solange Balasconi Mouza, tout ça. Avant tout qu'ils n'ont joué saute aussi Sangola, toujours sur les sous avion pour tout qu'elle n'a Bangui. Aussi quand ta programme biso on a ba production belé boli comme ni. Eh na baki c'est lio quand. Au bout aux hommes toléré timen. Donc oso comprendre tout bêti Bangui, surtout aussi ici Bangui. Ndesi ko Moscou. La musique bakata passer sur Tigali bongisa musala po babenga po bato bazo bengisa biso ba tata mwasi na biso te ni ba noko na biso bazo tala ka fruit biso na ni babindombe na pesier ko pa pesier passe bino pe fo pesa mo passe fo e bisa papa oui ça ma solo ya likolo ça ma solo mo bato leader a so 7 na avion qui na bango to beta ma solo leader mo ko ta mata avion ba bise batigala merci beaucoup na remercie bato na ba tala matin. Patron le roi Costa Couleur, le véritable code d'Amboka en direct à Belgique. D'ailleurs, code d'Amboka, la Costa Couleur, patron appelant à Mercedes appelant à Batubami. La plateau n'a code d'Amboka Willy Moucheni. Toi, la République démocratique du Congo, pourquoi démocratie n'a pas le ligne en côté? Moi, dans la dictature, il y a la deuxième république. Tout ça, c'est qu'on a des républiques. Non, ça, les combats si. Non. Nazo loba ah code des airs mindele. Moi mindele basala code biso sala kwa manambika, to liambika na et puis quand à solo faut que Angola aux omninetti à outre Angola sur la Belgique on ça monte à Jojo Moussa double esprit moninga ya dada na bo sanité batu tout babera de presse de monde dans Paris il y a dada ngwabana na Paris totalangai di dona funa rola nanga bana funa tout je vous salue Tony Koko na pese mote pasteur pardon petit moto na Nzambe et puis na remercier les Tony Koko ya Bibi Kapinga. Donc, merci beaucoup David Elouté, t'es sans difficulté financière et puis Sarkozy le Kolo Sapa Tanzanie mais Abino Yangoana au même mot de la fin parce que mon week-end à AG Géry Biangani papa Navrat vous sentez AG Richard Biangani Charline Bochana Salon Mézère na Kitambo Malou Yaya Touré Didier Narcisse Konde tout le boss Pascal Nembo na Biaka Hotel sans oublier Ariane Batita. Grâce moi ça fait bien à vos banques Chicho Yondo Patine Poto. Merci beaucoup à vous tous fidèles de cette émission. Entre-temps, je souhaite aussi un bon week-end à Yannick Kisoka, protagoniste. Et il y a eu un Goana. Pourquoi pas à mon vieux Tony Koko, Kuntuala, Yaya. Et merci à mon chef 33 Chitenge, Zaiki Toubou, Montréal, Benj Louyele. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je sais que vous avez beaucoup aimé et parce que la belle voiture d'ambiance et même Rabino à grande vitesse, mais Bossal accidenté, Google, cerveau moteur, Homo Fortis, Elika Motema. Et pourquoi pas aussi à ma fille chérie, Princesse Keranapouk. Merci. Restez branchés à cette chaîne, mieux qu'une chaîne, un monde. CongoDialogue.com
wapi bolingo Francine Ngembe wapi bolingo Francine Ngembe congodialogue.com Il va le pesa nga Francine Ngembe congodialogue.com